kukuta mabe so na kuta na Kagame na ndenge nazo souffrir parfois ko penenga ba free de tid en tout cas na sala faut qu'on lela oluka mutalu kela obiye na osenga mbongo ya biye Kagame na sota regarde mo yo bete to se mo bi na bete na nzoto bino baninga bozala mitema te bozo pepa na ikoma ba pareil na pema ninga na obete la Kagame siko yo biseni fukira la biye yo biseni na kela funa ngala bon le bikazo iba ba richesse na OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah, na otsengi kampo opesa. Et puis ndenge na monela ke a opesa ngape. Ah bon? Kagame. Il y a des émotions. Ka osengela. Na sisa ndako. Casimir. Mais Casimir, aux autres comme bloqué. Non, na tekite. Mbongo na biso. Ko balobia zozwa. Ba richesse na nyoso. Eza ya Congo. Et bon mbongo opesa nga uti wapi. Tseke ya Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. Somba Lupangwana na 2011. L'autre ça na 2025. Na lelo kota na ntolte. Tala. Tala ba. Oui. Na ba pesa pe na ba fenêtre te. Oh, parce que ça l'année. Dès to bimana ndako batuna ngani ni mosi ah. Ola la de. Oh. Mais est-ce que la mukite? L'homme prudent voit le mal de loin. Bato bele bakutana ina basango basali lokote donc asinga lena osalelo non c'est égal. L'homme prudent voit le mal de loin. Kozwa nga moko yandi mosi OK nazwa na 53% examen d'état donc comment il y a émotionné banda yango wana nasala examen d'état nga moko ba mal eye mais ça qui est mais si vous yon to ba bongo na ki kongo ko bien non yandi mosi donc bazo tuna siko yaga na banani o yaga yandi mosi amesala examen na teta na nani o amesala yandi mosi au monde ndenge kombo ezoke. OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Na lisolo yozoyoka yandi wana yakobima komone ezalaki Paul oya kufi oyo ete polémique ke ngam na etambolaki etamboli then bato azotuna me yo mutu okufa problème eza nini tozouer ensemble tozouer bapiese ye azozouer na Paul ngai azozouer na yandi moti siko balongwe bazongi na bango bana lemba so totikale na baelombe banene encore mwana mama ale tosali elopeza mwana mama ndeko nanga mosuku OK mpangi plus mpangi au mois de février oumelaka te dans quelques semaines nasila ozala fin du mois ngai na so tokomi na fin du mois eza on dirait toza na début ya mois nalelaka na ndenge Kofi aliyemba le 27 nalotaka motu te peut-être nazalaka ba le 27 nazolota mama nanga akufa kala o grand frère papa akufa mais mingi baza wana bakolege nanga bakuma surtout bato apote bomona makambo président na futi na ndako te ndenge baza wana bamosusu baza na 18 mois impayé théâtre epesanga ndako oyo naza lupango naza na bana 5. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo je saute pas Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie Mister Siatoul
nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolobela vie Ambro Jenny, papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman papi gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobela vie. Papi gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein nazalaka moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, papi gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, papi gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Tu passes bien de partout, beaucoup de biso ici boye à travers tout le de la vie officielle. Grâce à lobby de Kambo et Salamaka. On va dire na Kinshasa, awa na Kinshasa. Prévenu au moment il y a un dimanche à côté de ngai. Nous avons un dimanche. Nous avons une photo solo là. Nous avons les arbres mettre la film. Voilà. Grande équipe à tout le de la vie. Merci. Washington, merci Nayo. Merci à Emile Bamba de Zurich. Merci. Nadja la terrain. Jérémy Moma la Canada. Merci. Didier Big Up. Voilà la base. Au moment Patrick de Souza, le buteur de la prolongation. On va venir donc bateau Yangaï. Na Kenya Musala et Bandi lelo na kutanga ya dimosi to melano ko solo donc bande ko tout bon na biso ngala na Kenya wa ba sango bozoyoka makambo penezali mais biso tuye ala yi na bana sentir no en esprit on dit maraté sigo le tam so on dit mawa wa place le ba ngomba ko ya mais biso tuye e makambo ngwe sama biso tuye. Voilà, il y a des bosses. Ouais. Bon, il y a des bosses. Mais là, c'est Singa. Bato azobanga me boye. Ndinga pe. Na pe na ye. Ngaza na Afrique d'ici. Ngakuna kamona ye biti. Na tout monde ka ba image. Bato lobi ah. Mais yo ndingo zawana visa notre mama erotila na Mars. OK ça la nini. Gabi ah mboka na yo ezaka mboka na yo. Bana baza kuna moite famille ngoma famille ezali fona zonga. Ça décida kingana na kati vraiment na kati ndala binona zonga. Boye bangi na hotesko yo bangi te. Non. Na yiba kitozo landa ba image. Na neono bazugoma bakomi boye o papa kutu ya na yoki kaka moto ndeko moko ya bandundu ya masimanimba ayepsinga lobi ah meyandi mosi kuna kutu na ngoma ba résister eke bino ya bandundu penza pour accompagner bango car on accompagner ndengeni vraiment na kende quand même na kende ko empêcher
ya bandeko nanga accompagner bango te en tout cas eloko nasala au moins une Afrique du Sud na Afrique du Sud batekaka arme tina ba magasin otekaka ba arme mututu batebeli batambola na arme ya le bino na kozonga boye te faut na se protéger soki pe ke na ke bitumba te mais ko edenga e na ke bandundu na ko bomela ngata antilope ata bango e na komi ndeko nanga na aéroport na sali ba formalité ndenge ka ba fui ba mona ara babi ekewa babi non bozo bateke okewa même non na ke Congo biso kuna problème toza nango vraiment toza adressé babi non en tout cas munduki oleka te kabe eleka te ndenge nini na sombi yango pe bino mo bakotekenga bazo munduki babotoli eloko ka bayebisinga bayebi cesser le fait oui kabe cesser le fait au moment mort kabe kabe bon ça va bazo bamunduki babotoli na ye nanga munatiki munduki na komi na aéroport balo ya magaya ni motu moyo ye maboko pa magabe so boye bagawo ngana to mona kuna boko lugara so ni le so moni le na yo kutana Kagame sai bon kutana be so na kutana Kagame na ndenge nazo souffrir parfois bomone ko penenga ba Afrique du Sud en tout cas na sala faut qu'on lela o luka muta lukela o biye na osenga gambongo ya biye Kagame na sota ga go yo bete to se mo bi na bete na nzoto bino baninga bozala mitema te bozo pe na ikoma ba pareil na pe maninga na obete na Kagame siko yebise ni fuka ga biye yebise na kela funa la bon bikazo iba ba richesse na biso siko mbongo kopesa nga ya yete esa mbongo na biso afi na rozo wango c'est pardon pesa pardon na osengi kampongo opesa et puis ndenge na monela ke opesa nga pe bon Kagame il y a des émotions vraiment voilà nana boya mbongo donc yo so Kagame donc pesa rambo ka osengela la sisanda kasimo mais kasimo ozo tenga bloga non na tekite mbongo na biso ko balobi azozwa ba richesse na nyonso eza ya Congo e bon mbongo opesa nga uti wa tseke ya Congo mais apesa ko po sisanda la sisanda na somba lupango wana na 2011 leo toza na 2025 na lelo kota na ntolte tala ba oui na ba pesa pe na ba fenêtre te parce que ça là dès to bimana ndako batuna ngana ni mosi ola la de mais est-ce que la mukite ya ni mosi pardon to ça ba ventiote zera pardon to ça ba ventiote biso ujana Kagame penza na ndenga solo le ba siko le ngalo bien di mostage ko ndebe na osani bato ebele bakutana ye na basango basali eloko te donc asinga nde na osali eloko na osengala la pena bato baesaka papi ki alekele Kinshasa botyenga pression bato nanga botyenga pression bikele Kinshasa ngai me kuna eza koyinda oyo te kende bon ngai yo na ye en tout cas merci na bino nyonso merci à ma prière na bino merci biso ozali awa tozala bayandi mosi donc toza awa tokobunda bo eya kaka oyo koya biso tozela ngo niveau tokobunda bokomona bino mo alors yandi mosi biso tolobela vie tosolana biso tosolana biso vraiment toza content lelo ya koyamba yo na émission biso tolobela vie yo obanda théâtre wapi lelo nanu toza le 31 lelo le 17 février. Le 17 février 2025. On a toutes nos questions à pour battre belé bazon dimate kenga nazali.
aokanisa na nsina kufa babominga mpe trop babominga trop ndeko na nga babominga trop me ngai oyo tofana yo obi na banda théâtre wapi nga théâtre ya solo nga eza on dirait ndenge moto asali pédagogie stage atangisaka professeur bien enseignant nga nasala art dramatique nga na bandi théâtre ya classe na bandunduville na bandi théâtre na 1974 wow quand même donc eza lelo te kosala donc na groupe salongo eza yango moko awa chaque province ezalaki na bagroupe nango nga azalaki na kati ya province abandu wana nazotanga mpe na bandaki théâtre mais oyebi théâtre ya province na awa eza différent na vitesse mosusu et puis chaîne ezalaki ka moko RTNC nazwi diplôme d'état mpona na dramatique baprofesseur ya ina balongwa ina po institut national des arts ezalaki kaka moko na Afrique centrale na kaka na Kinshasa banga bacréer INAS branchement humanité ya ina na bandunduville quelques professeurs na mikanza mobiem apesanga cours bayaki na bandundu baye kocréer institut national des arts du spectacle INAS ebanda na 3e des humanités sikoyo erwana autosilisa humanité to ba CO aussi si 2e CO sikoyo il faut kota humanité na komi wana toza bata première promotion tobandi 3e tomati topase 4e 5e 6e tekosala examen d'état tozalaki 36 élèves tobeti neya déjà à l'époque oui tobeti neya erwana koto ti bato tout tellement nga théâtre vraiment na bandudu vraiment banda obenganga yemei yandimosi bamaster tout bamosusu bakoti bake armé bamosusu bakomi baprofesseur banini nga natikali kobandela 6e nga moko baprofesseur bazokota naye kozwa nga moko yandimosi nazwa na 53% examen d'état yango wana nasala examen d'état nga moko bamal eye mais ça n'est si yandimosi donc bato bazotuna sikoyo yaga na banani oyo yaga yandimosi yamesala examen na teta na nani oyo amesala yandimosi omoni ndenge kombo ezokende nge na lungu wana pa toye na ina na ina naza même promotion na elombe molai na bamasa tozalaki kutu mingi tozalaki 4 molai na elombe toza na tokomi na 2e gradaire bakesala stage na RTNC oyo bakotaki groupe salongo elombe bomwa bamapiese na balipati bavie dudu ngafula mpe azonam presque bapiese ebele elombe na groupe salongo ezalaki elombe elombe na titenge sana bayokanaki te elombe alongwe groupe salongo aye na à l'époque na bathéâtre ezalaki groupe ya bangadiadia
Oui, non, Nzoyi ezalaki ya RTNC mais ezalaki ya na radio bango ezalaki groupe Salongo sikoyo yango ezalaki bana bamama bipendu batono toyebi bakoyebi bamama alinga na babana belumbe kokodioko na bakokodioko nga mpe nakenda nasali test na l'époque nazo jouer sikoyo nazongaki nazo jouer na un majuscule na bamolai pièce moko erenyaki mingi pourquoi je suis phaseur to jouer tellement bana ina tobanda jouer mingi bathéâtre à français pour sensibiliser ndete place na uta elomba ye aye ko créer groupe Simba abengisi bama normalement idée ezalaki groupe Salongo ya hier va créer un groupe Simba Léopard pour te combattre le groupe Salongo. Donc bini me bobo za lebeti likolo miramba la moko. Likolo sikoyo baramoko. Abengi ba bodo balipati batito en tout cas basila basila lipati ya longwe. To moni a jouer les na mwa pembe asila na ko jouer asila ne to benda asila wana petit na biso bo former atala dire grand ali patinde to zala ikona tiko ozo mutu na mutu boye a imiter o to créer groupe Salongo to battre bango to so continuer Bodonde aya na cortège ya bana lemba. Bamilo, banani, na lisolo yozoyoka yandi wana yako bima. Komone ezalaki Paul. Yandi wana oya kufi oya ete polémique kengam na kufi. Tambolaki tamboli. Den batoza tuna meyum to kufa problème eza nini to jouer ensemble to jouer ba pièce ya to jouer na Paul ngana to jouer na Yagi Moti siko balongwe bazongi na bango bana lemba surtout tikale na ba elombe banene encore mwana mama ale to sali ata elombe za mwana mama ande kuna nga musubuta mpangi plus mpangi merba kesi koyo polo wana batali omoni ndenge tozomona wa ba joueur même ya vita olia zo kombo na yeta kezo ononga Maradona mais sala yo grandement ya bine ngayandi ko ngayandi moti yandi wana potani azo imiter bombo fifi apondani alobi parfois obima atalaka eloko na yo te ezayo potani na ndenge ya kenda pe depate te na ndenge ya limwa tokobi koma kaka na yako tutuka sikoyo na kanisaki pe ake poto ndenge baninga bakenda balimwa kaka omona kaka mutu bo bandai na yawa papa amona na wakenda poto na peini no na Sweden bamususu kono no na Allemagne bamususu kutu na ndenge histoire pe nimesala kiepedete mutu mwa bimiyo yandi mosi yango tosala kutu ete confusion ngabi tala toza na kinawa mutu akobima awa ke namona nini okesopa mafuta bato no yandi mosi bakoya kokanga nga pamba ngabi problème non eza kombo na bango ya famille yoka makambo yako bibisa ya famille ngabi ko ngalo bitala ngai toke ezalaki na ndenge na yebe ko jouer soki na yeba ke kombo wana ya bango ya famille na ngana kombo bakisaka eloko moko te okosala no ke preuve moni na nani Sylvain Ferlaire tozosala basérie ya français nake na groupe tapé mamu na joua na rien université
makanisi je makanisi chanja nanga na non makanisi Sylvie Faya le non awa yaka na image mututu to boy ba confusion ndenge na évoluer ndenge mo yo moko moni na sali bantu singe bele ki erna ye omoni na komi ko évoluer na groupe Simba to évoluer na groupe Simba ba sponsor ba ye nous allons continuer qui n'a que comme na tatoué maman na tatoué maman kuna mundele na era na bra Congo Sylvie Ferlae ana linga po ba musu bazala ici ba kufi ba sans se banani fallait remplacer ba tosika ye période ba banda jouer na zotanga ayeba kingate ye pa ye azoluka ba papa chef ayebi si écoute non to ko récupérer mon jeune frère Yann Dimosa amenga na yebi era ke na bra Congonde place ba mindele ba yaki ko convaincre ba lobi soko lingi to sponsoriser yo to pesa yo et comédien mo bonjour kanaye menga na mona na no na été na mona na ndenga jouer gâté ba bon ça va OK ne bossa la taille épisode ka moko total soko moni que bien des problèmes exact to forcer yo te et c'est loko na yo et ça on dirait coach entraîneur par exemple l'action joueur autant en entraînement tout les invité aux zones service avant de signer contrat tout ça dit ka épisode moko akei l'action ba Mindele. Comment Mandela ye a fukami devant DG ya bra Congo. Oh non. Na mona na ba to choix. Moi mon ballon ndinga lo jouer yo yango te. Tina ndenge Sylvia komi ko luka na koma na mobile la ye. Donc comme on ndenge na wana jouer domestique. Si on a domestique ba patron ba salaki mais bomoni ba domestique ba salaki patron na lelio. Afana ndako yo katake manzaka alinga lala yo tandele o chaedra. Asipe la makasi ndenge to banda to signer quoi to travail na e très bien mais le loko yako boma groupe nini liwa jour ngana ko zoyer I don't know salaye muke pap motake vient artir nyemba va jouer tato akufi papa chef akufi atuka ba to perda ba bato na ba cameraman yende akimia lobe turo na moi makanisi na sire koma tour na ngai ya mo Sylvia kimana bazali mo kota ibo elonye kota le non que âge âge tala ka soko tale ba papa chef banani ba moto ba kufa tuka ba ba âge mais problème te non ba tele poison te bazana Yann Dimosi to kende boye à part Combo théâtre passionné à part Combo ndenge eza boye omoni groupe na sala kombo nango elembo wana ya na nini en tout cas théâtre soki otali lelo yo toza le 17 presque au mois de février oumelaka te dans quelques semaines na sire ozala fin du mois ngai na so to komi na fin du mois eza on dirait toza na début ya mois na lela na ndenge Kofi Aliyemba le 27 na lota mutu te peut-être nazala ba le 27 na lota mama nanga kufa kala o grand frère papa kufa mais mingi bazawa na ba collègue nanga bakuma surtout bato apoto bomona makambo président na futina ndako te ne bazawa na bamsusu baza na 18 mois impayé théâtre pesanga ndako oyo naza lupango naza na bana 5 bango tu
3 basisa déjà 2 basisa licence moko asisa graduat moko neo a représenter Ni mzee baba ni safi. Non, on a pas 5. 5. Ah, ok. 5. Ah, bon, tu veux militaire? 4 filles, na garçon. Ah. Ok. Donc, basi, nous sommes ça. Tikali moko azo l'examen d'état, na moko aza na 8e. Yo ni ngami babe ngona. Babe nganga mingi yano na ba comédien nyonso. O bapesa respect lokola nga na éviter nao baza ba mikolo na nga na baleki na nga na ba tanta babenganga kaka ya Noël toke boy babi serino boye bino surtout yo serino bakanelaka o danger sira kabila bakanelaka yo mpenza yani muta pepe nga sikoyo problème de konanga nini nasalaka na parti politique moko te nga sikoyo nalandaka place mai ezotiola nga kaka yana yebi soki kaka maya ye nga osengela donc bakanelanga nini même na Afrique du Sud quand on osala nkuti na sepe ndenge émission tozosala place moko akobatama nga na Afrique du Sud na pakata mbango na porte opération tosala émission na mamo bakotelaka bato bakanisaka ezala tournade théâtre tosala no ya solo babimelaka bayebi o mais finalement yo ozali na kabila ebongo na fati okesala nini leo na mnoko mboka mais na kabila se retrouva makasi non na kabila na se retrouva makasi to se retrouva biso nyonso omoni même liste basalaki période wana Lusima pe à son âme era azosala baémission na RTNC abando benga bacomédie nyonso tokeo tofali na plateau toujours critiquer régime oyo toujours komisa Kabila toujours critiquer ba opposant toujours finga nga kutu même bato catholique bakanelaka période wana to chrétien na mosengo ndio to wana kala wala shwete la sikolo mbeso ko taliboye nazana nga na nina na parti politique biso artiste azala net na yebisa yo ke na 1990 na entrée à AFDEL ngai nguma le commando pe ya sonam na molai soko kutana na molai bosana toriska azawana toriska liwa ezalaka na ville toujours tourner AFDEL le côté ngai molai na nguma le commando toujours tourner bagag ndenge nini makambo bando osala ma era Mobutu nguma alati bateni na ye alataka na omoni ya bado utiliser zalaki mundu kitezaki click na ba azwi sentir atie ba zeta kati ezomona on dirait ba cartouche en plein tournage tout le monde a kaka chip moko ya basoda ebimeli biso bari bamonika batondi bazotala bango balingaki attroupement te mbala moko batelemi abandika mbala moko luku nafana nini apa na ngai na molai na nguma moto ayebi Kiswahili mpe aza te luku nafana nini apa donc tozotourne batie kamera mais non tokona fana théâtre ni théâtre nini sikoyo bamoni nguma balobi mais teni unapata wapi mpona periode wana ye bakotaki leto sosepela oyo baya baconséquence nango ezali baya baconséquence nango ezali omoni meme omoni meme bakaya bazosala namoni bacollègue nanga mosusu basali na ndenge
lobela Kagame yo soko yawa papa nala tala na musinga be baye makambo tokutana naona 1990 te baye ba telemi to monde ba komo benga papa qui va te expliquer bango ba mama non bazo sala théâtre c'est quoi problème na bango ezalaki nini teni ongo malataki nani ni wana baba kanisaki mundu ki ata rebelle babe bon bozela biso tozoya ba démarrer bango na twa matina jipakei tuka bakepesa rapport epai ya mokonzi mokonzi alobi me boboma bango sur place mon frère au monde to bando tourner déjà ndenge ba morale pe bali ba discuter na bango morale bébé to yokani guerre na caméra ya RTNC bongo bima pe déjà RTNC mtabimisa bongo to tsala bagaga wana parce que to lobi bon to changer place mais comme déjà comme qui ba 15 bani morale bébé to tsala lobi toluaki kombi moko tomati na kati tokangi ba matériel tobandi kozonga to démarrer tozonga à 100 mètres tout le monde a dit pango ya vitesse barrière ba kiteke biso yana biso to lekale papa biso toke ba ye ba kiti wana babando tira le comment luka ba oui nde to riska vinga na mola eto nga to kufa na nguma na ne ka côté ya ina côté ya ndako basila donc ba biloko ils ont des conséquences makasi très dangereux donc to rata to mais la biso to kinda ok la conséquence au baya ya même ngonga na zolo batenga très sage pardon voilà olobaki kutu olobaki nini nani nazwa kozwa na yepsa okay nazwa quand même lopango wana ndenge nazwa sing to mama Olive oyo décourager pe mode to décourager makasi na koloba ngo lelo biso moko biso moko to décourager makasi era mema ibino era mema biso na Bukavu mon dernier jour ezalaka parfois na veille pour voyager ayambi déjeuner tozoli ya biso nyonso atunanga avec papa kwani notambola ero ana zotambola na moto nanga Bill Clinton apesanga Bill Clinton oyo moto moko wera kota nango na Zenith ezaya Bill Clinton okay Bill Clinton tozaki sponsor moko na Bras Congo te tokuta na Bras Congo ayepsinga ndeko nanga bino totambola na wewe wabo ba moto wana kabe anasala ni abi yaka lobi na ndako na kenda na ndako abizwa moto tambola na moto akaya à l'époque moto ana $16,000 Bill Clinton akabela ngai à l'époque Bill Clinton mutamema sai na esobe na Angola acha bango na liste ya ba musicien na ye bakomi kuna sai ya kelinga danseuse ya Bill Clinton alingi danseuse ya Bill Clinton Nangola sikoyo nzoka eloko akenolo eloko mokonzi banake koma periode moko komaki sai na Bill Clinton ezobela te sikoyo tala na talinga be Bill Clinton nzoka azalaka moto malamu boye tala akabelinga moto sikoyo yana lekangami non sai botika aza tala kabelinga moto omoni pepe dona bat mosusu faut bondimaka bango na si quand même $16,000 quand même apesi otambolaka nango mais sikoyo nde batuni wana si ça na sikoyo décourager mama po yo bisi mama pesa mama mama alobi moto ngabe
ero wana bazosala limete limete nzela wana ezalaki te bazosala sikoyo bazopanza ngo ngana talaka moto abanda kosalisa ngo rais karabi mama oyo rais azosalisa eza autoroute omwana azokomisa banzela ndenge mobali ne azosala banzela me mama nakende okota na autoroute na moto bakobomanga te nabandi kolela mama taliatalia ati boye nayoki tozongi kini eza jour tellement mama ayebi ke nga aza moto ya vita jour ya match vita na équipe moko ya Cameroun na 9h namona kaka atindi délégation bokende ozwa ya limonsi oye kozwanga na ndako wana nazokutela na euro directement ti côté ya omoni bureau ya PPRD oyo ya kala wana en face nango ndako moko ezala ye wana place badada bamapasa mibale oyo mama banda kotambola na bango baye baminga wana ka papa alobi directeur de cabinet na ye bazwite de contact balobi bon oyebisaki mama moyen otambola na moto eza te clé de contact yango oyo mutuka peso RAV4 ya sika na basage malele na kati papa na clé papa na bamba na koi émotion mutuka liboso bada Kami oh yana botika bachimoni oh yayo omoni comme directeur de cabinet bakolo bate mama balobi non papa mutu apesi yo mais maman mutu ye hein oh la famille présidentielle eloko mwasi apesi c'est que papa aza na kasi siko natani gayo siko bazwi wewe mata na kati yapesi yo mutu bapesi ka chauffeur capitaine kutu na ukona baye kotikanga tina na ndako wana azofutela na yolo lupango na balofutela eza pe na parking te lase ko parking heureusement ozala malamu na bato Yves Makambu ya la promesse na point wana nakenga nake senga ngabe est-ce bon natika eloko yawa toke tokotisi ya toni ya nani ngabe no efanana na oyo bisosi biso tokomi avant tolala tokomi 19h-20h na ke makolo wana omoni gris na okenga soki souvent disait ok ketala otezali bien ok tokosilakila kanda kenge na omona parfois basatine yango yo ya koluka nino te papiloko te parfois na papa ese nakokenda kose soulager okana kota namona nakara oya na ndako resi madawa to ndini ezali après mule oteka nango après na ebisi nani directeur de cabinet kabi pardon tata lopango amatisi era mona kaka chip amatinda et puis naza na place olalisa yango te nalingi natekango otekana kabe na osala nini naza na place olalisa yango te babi bon mama alobi tambola nango pendant 3 mois bashu mosusu awa
pa Yves Makama na pesi nga chauffeur na ye siko otambola na mayele okoke na banosala pa même ata 10 km okeka moke boye soki kaka tomoni car moko ezoya na liboso na biso nayebisi na chauffeur ya pembeni oboyi problème vi nanga nyonso yango 3 mois ekoki kaka ma bamo babenga o yaka na jeep nake ka place nazoelaki yango babisala décharge sikoyo toyaki bapesi ngai aye kopesa sikoyo mbalosombo mpe meme chip baye kopesa losanzo meme chip sikoyo etikali nani tokendeki na ngalufar azwi te mama shako azwi te mpe asonam mabe pendo azwi te kadiombo azwi te tozwika biso tokendeki biso nyonso yo mo yebi na jalousie ekoti toyebisaki bino moto abandundu wana azala na kisi kotiaka tembe tala ye mo moto azwi ti soka mama azosala bacalcule na ye ndenge na ye atala ndenge nini après babengi nga yaka na jip nake na jip osala décharge wana losanzo déjà encore mongala presse azwaki eteka ya ye na $27,000 enga nake osala décharge ya $15,000 ke oteki motuka na $15,000 siko losanzo alobaki ateki ya ye na 27,000 na rate mbongo siko 15,000 oyo parcelle na osomba ya wapi nabi bon sali papa nga nazosala maya miso ezokita kai ya dimanche nateki motuka na 15,000 epa mama Olive misiri aussi c'est signé na signé avec papier na pesi bango babimisi bot ya $50,000 balobi jipo oyo na frima eza $65,000 mais mama akakoli akakoli apesi yo 50,000 oyo oza 50,000 somba lopango mais amona yo lisusu na moto te lukata mwa eloko ya nini otambolaka nango bamona mpe oza moto tala bapesa yo kombo wewa yo motu toyebela yo kombo ya Noël ozwa bateme na ndokuma Noël wewa euta wapi pa bongo mbala moko nalongolaka 100 francs te nazwi na taxi express pas directement tina tembe nake papa na banque na fongo nazala na numéro ya compte te na kongoli numéro ya compte le même jour nazwi le 50,000 na tike nazonka na resi na ndako natali koyo natali na se moi kozala bien na bakonzi Abdon Etina oyo aza ADG ya DGI wana aza directeur ya opida na boma ndako ne ezala na ma campagne nakebimeleki na ndako ngabe amokonzi tala bapesi na mbongo fo nasomba lopango okoyedenga te na barelation oza nango nakozwa lopango moko bien talaka mbongo soki okutana na escro afuke mbongo oleli bachance boye eyaka mbala moko azwi telefone abengi petine moko azalaka na Londres aza na parcelle azoteka aza na difficulté sikoyo toke na ndako na ye alobi ndenge ni parcelle no okoli nazoteka yango tozodiscute Prado moko efandi batie modele ya deuxième série efandi kaka na kati ya lupango combien lupango 50,000 soki nazwi na 50,000 aza nango 50
il faut qu'on modifie makambo tout ce ndenge ni toye kokita ti aye kondima na 31,000 dollars. Lupango bimba bina. Lupango omoni na Kasavubu mobimba omoni demi mena point. Ah, place bien. Birmanie Sumelo. La pesi 31,000. Tu connais l'autre là à Prado. Prado oyo. Yeah, on a zoteka mope. Oh. Combien? Oh 10,000. 10,000. Nathalie Prado zali penza na eleki kot na RAF 4 yo na zenga. Na longoli kaka wana 10,000 lesos. Na pesa ye 41,000. Na final lupango na Prado. Nake sikolo como moni balandelaka bapesi asala nango nini no nasomi oyo yaolakisaka motuka ngo osomba Prado wana beti nango tour kakuna na bamoni bombe 10,000 oyo bazwaki yanga motuka bapesi yango ngalufa sikoyo mbalo sombo bazwi mpe ya ye balobi comme nani yanga bapesi yango ngalufa balobi comme ndenge yandi mosa alingi mbongo balosombo pire ye ye mpe balobi yaka na nzima bazwi mpe 50,000 bapesi bazwi ya ye bapesi yango kadiombo ya nani ya mama Losanzo babengi ye malgré ça atekaki na 27 ake récupéré epa ya moto atekelaki bapesa 50 azongisi sikoyo moto wana po azongisela alobi jamais osi ozwaki 27,000 nanga soki oyo bapesi yo bakabola mbongo ya likolo na katikati na moto question nanga ezali nani mama Olive ayina biloko ye nani asalaki ke motema na ye beba po ayina biloko bon mama Olive azalaki boye ayebisaki biso boye nazotambola na tour nazotambola na ngalufa na mais bokamwa te peut-être bokomona na changer mpe bato boza ebele nakokanga makaka na bino moko te bon biso tozwi ya biso sikoyo atali amoni nini Prado nanga na nini tosala pièce moko boye sisabidimbu oyo abotawa baacteur nyonso bashua sikoyo baacteur nyonso bandodinga nini mama apesa bango mpe bajip omoni bajip wana 65,000 ya sigatika bakoki komona Prado oyo ya ngai ya 10,000 bapesa moto nyonso 10,000 ndenge baza wana na bapo bakufa enani bachani bazwa badimi bameta baza wana bazwa badimi azwa tout ça grâce na ngai lelo na bima moto mabe moto kaka akufa kaka bayina nga na lupango na Kasavubu te l'unique moto le seul comédien aza na lupango na abeli bamemie na Afrique du Sud na avion médicalisé nga moko na pilote yandi mosi kaka nabeli deuxième fois kaka avion eye kozwa nga yandi mosi kaka akei le seul comédien oyo aza na nana deux passeports passeport de service na passeport de service de service wana sikoyo soki nalingi na voyager ata lelo nana ntina visa te nake na aéroport na mati nakei passeport ordinaire yango oyo donc naza na deux passeports donc tala deux passeports na bacomédie nyonso oyo aza nango yango émission yango oleki mpo olakisi te yango yango oyo nake defa estce na déplace nake ozwa passeport mais sikoyo na bien est-ce que entre bino boyokani ezala
boyokani eza soki moto ayebi soki ezali akosi ki motema mabe eza makasi entre bino bacomédien motema mabe eza makasi kokota bandaka banganga mpona baninga yesolo wana oyoka ti yo nde oza wana kopublike yani moto akofi kaka bato na biso bato bapubliaka te mpona nini kaka ye biso te kaka bobobobo fo motu esala te soyeba mosusu ndenge nazwaki jip nakosala pa ambiance nakendeki nkole chaque fois parfois na retour batotinga bebebi nayebi voiture eza moyen kobomba mbongo te sikoyo dimosi tolobaki ezana pardon nani aza président bino bacomédien bon ndenge nani président na biso normalement aza te matsumu amitia ye moko omoi ndenge ya impere wana banda po totala élection te eza amitia aya mbima oyalaka yala président yo na date moko tosala élection toponi président donc il est rien ye bon comme atia comme par exemple mokolo so lobi bon azalaka po totala kaka libaya mpe atiaki mpe libaya me baboyaki ono ye te aza fier bon tiko moto na moto mo ndenge amipesaka kristo amipesaki aza na lare donc patron ya bacomédien nyonso amipesa mais sikoyo bon peut-être ya bango ngai namonaka na ngai eloko azala aza patron te opesa iprobema banobanga nini ye azalaki nini comédien o azalaki na ndako eza étage sikoyo nga mpe naza na ndako étage seke naza président voilà tozala ya dimosi toke malembe mpona tosisana biso mais ya question wana tuna ya dimosi au travail trop opesi mpenza le meilleur na yo mpena à 100% vi na yo eleki kaka na makambo toloba est-ce que oliaka mpe mbongo ya motoki na yo est-ce que mboka erekonetaka bino est-ce que bafutaka bino est-ce que oliaka mbongo merci omoni avant na yawa na ntongo nalandi communiqué na RTNC nayoki kaka sokoda abengisi baartiste nyonso bakende azofuta bango kabe oyebi ke sokoda wana toyebaka te yango na makambo toza ngai na participa na élection totiaki pe a son âme kiamwangana akomaki président sokoda nga na participa ake kokufa bakoma kowela yango Blaise Bula na Nyoka Longo sikoyo nayoki mondonga moto aza président sikoyo ekoma desordre noma na sonika eza nani Ajo Salemba moto aza président kuna en tout cas la fois passée nazalaki epale na kende contrôle nake kuna nayoki ko sokoda azopesa mbongo nake normalement mpo naza na baevre nasala na baza badroit voisin bandembo mpo motu abanda baclip oyo baclip ndenge toya kosala dollar après tobanda ngo na na baimpere tobanda naza na bambongo wana ekotaka normalement naza na badroit voisin meme yanga moko mpe bapie so nasala eza natikala kozwa ta mbongo te nakenda kuna balakisi nga liste ya bato bazofuta nga naza te kombo eza te nayebi te sikoyo natuni bango liste euti wapi o sondage euti na antenne ngabi antenne elotika liste na sens nini biso nyonso bateatre na biso eleka na antenne ate na moto aza na chaîne na ye alekisaka bango na batiktok soki osali otali bavi na nga nakolakisa yo moto oyo aza na page te akozalaka meme na banombre bavi te yana alakisa yo mon frère yango liloko nga na kolinga ndenge oza awa omeka nano okutana na président na biso wana mondongo tala bafi naza nango tala nini aza nango otuna bango na critère nini bokutelaka nini
pour les lois biso même ata na Afrique du Sud elle ba moninga ba betika pa ba kombo papa na bimagane ba artiste mboka bango totikali nini litende konanga de to zabo so ko compter biso ba doyer pensa biso to bandine biso na ba pepe kale ba madilu ba emenea ba nini biso tozo résister même toyebi tiko tozo kende biso tozo kende presque kota suka chasse nzambe mutazo battre mais toliaka quand même mbongo ba risque na ebiso ke wana ke ba ngaba boma biso na ba molai RF de les côtés mais solinga to kende kaka bo entre tato mando sala poto sasine makamba mboka ba nini nyonso ngana sala mingi ba nini ba biloko ya DGI donc na sala ka donc na sa partenaire à DGI ba échéance nyonso ya mpako moi ba biloko na mona en Afrique du Sud na Afrique du Sud na tiki mutuka wana avana kende pona kuta mpako pona démarrer ya mbongo c'est comme en Europe yango biso tozo sala tozo sala mais bazo reconnaître biso ya tolobé au moins problème sikoyo ya tolingi l'élection ngo salema il y a bien même ba ministre hein tout le monde a sikoyo problème est comment nini bazo nommer ba ministre selon quota ya parti politique et ça ndenge biso il fallait représenter à biso ba artiste azalande wana mais sikoyo koma kaka moto nini ya parti tel bate soit ono tata na ye azalaki nani baketia mwana mais sikoyo moni tozo ko se retrouver jamais dès na sabo ina to bakiso na melaka 5 comprimés par jour ba comprimé pas moins de $100 siko folia lisusu folia ozana bana il faut foutre la bango minero pa mais yozo bimaonga président ya ba comédien deni mbongo bimi yo yebite yo pe bazo bengo lokola ba comédien mutu ba on dirait bazo kabela yo oh peso $200 oh 100 ba pesa $100 $100 et bim ngombo ngo bimaki combien oh pesi ba bo sali calcul par rapport à nini non mingi hein donc ça veut dire lelo nous se retrouvera ndenge boye to se retrouva ndenge mutu parfois lingio ke obeti matolo ba peso nini soko za mayele ostali umoni ndenge to sala hein boza la ke bozana nini moko oke ko sa dossier bongo bimi attaque artiste exact voilà wana ezali ba biloko yo senga vraiment ba kifugo bongisa ngobo hein to bongisa biso to ya to bongisa mboka parce que trop c'est trop et les ici d'accord on nous avons Kinshasa on est-ce que on vivre bien normal de Kinshasa non Kinshasa comment kuta mabe to comment oliana de l'estage lubi kuto eza parfois mwana azosonga na ba iner ogangele ndene no pesa ngimo wa oliate azobiso na auto somba lipa na point et yo ogangela hein parce que aukinzala Kinzala. Moi, je regarde n'importe quoi. Oui. Encore mitikolo. Bakoma bana mingi bakoma komilela. Ok, kuna leba shawarma. Yo kutu papo yebi yango. Parfois oya o ayera lembi yango ayena ndambo. Ayera papa. Moi ba mayonnaise yo tuna medeni bataki pilipili te. Oyebi na place utite. Na mingi vraiment. Bien niveau si yo choka batubele na poto batubala qui choqué par rapport à la réaction na yo na niveau ya Jani Faye au sala bon point ezanga nini merci omoni eloko wana esalanga pasi omoni ndenge ezana général na biso moko akufaki ejo ba okunda ye au monde avant bakunda ye bakobeta ba masasi tata ndenga olele azalaki soldat bazolele petit moko devant ndako nanga atumbaka badendon lere de Jani akufi atia radio libanda nga na pani na kilote atia nzembo ya eloko oyo donc na pandi tellement ngai na bosa koyebisa ke eloko bachanga bayebisanga balobi yani mosoko lingo vivre
kosilika te foseka zala koseka kaka donc nazala parfois eloko eza te pa wana ndosepelanga mo nalongola susi po naza na bateri na nzoto bateri eza ndenge bapile pile parfois asala ok ocharge yango yanga donc soki esili ndenge ekosila sikoyo tozosala émission esili omona parfois natikali boye nakei batie nzembo wana napandi nakanisi sikoyo baspectacle tosala nga na jani nga na jani tojua bapiese ebele ojua mwasi ya noko bani donc bapiese tobanda kosala baproducteur bazotya biso tozalaki badonner ya leçon bato bakobaluka ekoya kokwea na soki jani aza noko te naza papa soki jani aza bokilo na nga te omoni tobanda osala parfois 3 jours boke tourner tozofanda ensemble koseka na koseka periode wana jani apo ozomona bozotourne boye era nini bamabanga babwakaka bato apo surtout basi natuna bango ne mpangi tili bino bozwaka binonde babi ayo yeni mosi yo nani akolinga yo tala elongi boye tozoseka ena nika bablack toki otali meme bapiese tobanda kosala tozowela basi piese moko tosala mwasi moko biso mibale na jani tochange batour lelo tour ya jani lobelo ekomi tour mosusu tour ya jani abimaki aye nga nakotise na ndako jani aye azotoki alobi mais tour na nga apesa ngai nga bino azobela abe pesa nga aya kobelela donc tozobela mwe koseka na tobakata caméra avec combien de fois po tobandela donc ambiance tozali nango era kufi banini komo oyelanga ngapi epuis ndinga bandoyetala betala biso babote tala boya sikoyo nazota tala kaka bewa yango oyo eloko ekobizale elukelinga problème mon frère ekomi tiga lobi jani aza moto abandulu nga nakoseka liwa te nakoseka jani te nga moto nandimaki te ke jani kosala epuis ya jani akokufa avant ngai ocomprendre na ndenge ye azala makasi mpo ngai nayebi mokolo te nayebi ngonga te nakoseka motuni mais yo moko oyebi kongo na biso ndenge omoni kaka ndenge bapubliaka bazwi goma nzoka bazwi te basali boye bazwi boye bazwi goma te wana te bazwa buka mpe bazwa esolo yozolanda te nga mikolo nalandi pena te buka mpe bazwi nayebi te mikolo lelo nalandi comme courant ezalaki nalandi te nayebi te soki bakomi wapi bango mpe vraiment batika biso topema ata na kimia topema mais ondire toki bayebe bazobengana batembo fani na bango bozolia na bango basi te basi mingi omona basi bakekuma basi na bango mwa pasi. Voilà, lui c'est Yann Mosi partout. On s'attire que partout Azali sera le de Kambouma, comédie continue kati donc vous comprenez. Donc il y a una senga beskis na bakutu oyo blessa bango sala bango. Comédie balelaka na comédie. Na nini. Tala même jour ba kendo kunda ye. Oyebi ke na ndo batama wapi na malu. Bawe sobe badubaki yaka bon na evitaki mutawa bambo libanga oyebiyete donc moi c'est trop bien sur la souka merci ndenge accordé biso interview et on a invité le basuka zani et puis ce qu'on peut savoir mbote pesi mbote ici oui le basuka na bafana nga nyonso na bana donc ba congolais nyonso na sali sio konso bongara nazali sio konso bongara oh nakoma sud africaine bon tour oya toki olingo benga ngali tusu comme nasali pe ya nini bana ya Londres Afrique du Sud ba olinga quand même bayoka do sala émission na anglais oh azapre oloba
You are ready. E bo ba tikuna na lingana nini? How are you? Is the tomorrow? So wana Kisuko. But is the tomorrow? Eh? Nini? Na logo ela kina Kisuko. Bandera. Eh? Bandera. How are you? Me, bon, tomorrow. Et bon, tomorrow, on est dans la bibliothèque. Bon, moi, c'est tomorrow. Oh, oyebi na linga mwasi moko na Afrique du Sud. Au côté na boîte. Papa, tozo sala baje, ngana fandi. Ya tozo mela papa. Ayo singa, tomorrow. Abimi, aket kota toilette, abimi. Tu vois ngana fandi nanga. Nazo mela papa mi. Siko era okangwe komi okupato tunanga kusen oto kene na yobi to kende babi no na de la petit momi moko makambo simbi na kenaye yabe no anglo yebite ayepsoni na ba epsinga tomorrow amona silinga la loboko abi telema toke gado na tika mwatsi kwa abi ayepso lobby no tomorrow garo que la voilà mais c'est pas ça moi de tout ça biso bana poto noso na Canada na Jean-Claude Sobrino ya ngwana na Londres didi full business ya ngwana na PCP Eric Madilu tous les royaux il faut que nous fanda kuna ana flat mwana Madilu aliboso na sumelo flat wana ye Eric Madilu oui Eric Madilu tozalia na PCP na France na PC nani conteneur à Bilamba nani tana bosani kombo yebiye ye mtalatisa kanga conteneur à Bilamba nani ye na France sana ba kombo pour la bosse na je suis à la porte en tout cas surtout ba comédien nyonso ya poto bakanisa ko quand même oui ben na bela ki quand même bakanisa kinga ans atinda ki kutu ba miliki ba ni ba woto ba petit nanga ba nani zozoza na boni yoto bakena tala bazebele ba mola yi bazebele ngadia ngadio mutu nanga bangotu bambote ans luzolo na lobby bazebele voilà en tout cas merci na bande kondeko bolandi biso boye tuza na yandi mosi biso za encore awa biso tuza tuna awa nanu tozali mikolo awa mikolo yo souffrir na mu tutika bile poto biso za na côté merci la masse na te dimo la quoi ça sert Oumela. Ici là, portez-vous bien et restez connectés. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Koba papaye Olingo yanga na yo bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwota basa banzalete Bashakre na sala yo na nzoto na yo
bakota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga na leli yo Antoni Buba papa Eli Bomengo ye merelile na wo mama na age oya kotala bana ye mambwani na fela kletide mama anga na leli yo sala ye na ye bagate nyoso pona koka na ndenge